Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ces magazines. Merci beaucoup, merci parce que Boza Ebele Yako s'abonner à 3 Exemples Production TV. Boza Ebele, merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires. Bandeko Balandi, Nabao Yunan ba s'abonner te, bo s'abonner massivement. Bo s'abonner massivement pour encourager Bisso. Bokota, ya lelo ya sika, comme toujours. TV Eza Radio T, TV Eza Radio T, ya lelo ya sika. La communauté 3 Exemples Production TV. Boza Ebele Oyo Bozo Landabiso partout dans le monde. Au micro, c'est votre humble serviteur Augusto, toujours pour vous servir. Les artères de Kinshasa ya Mokolo lelo ememi biso na commune ya Ngiringiri. Ngiringoto toza na Ngiringoto lelo. Ngiringiri plus précisément na quartier Diangienda. TV za Radio T. Pesa sango na moninga, partager, commenter. Lelo toye na quartier Diangienda. Quartier Diangienda na commune ya Ngiringiri. Commune ya Ngiringiri, Abaoyo bayebite, commune ya Ngiringiri eza na 8 quartiers. Commune ya Ngiringiri eza na 8 quartiers. Soki nakoki kotangela bino en passant. Toza na quartier Lokola, quartier 24 novembre. Toza na quartier Sayo. Toza na Petit. Toza na Sosa. Toza na Diangenda. Toza na Diomi, toza na Khartoum, toza na Kolosala, après Mingadi. 8 quartiers ya commune ya Ngiringiri yango wana. Pona video na biso ya mokolo lelo, tokotambola na quartier Diangenda. Quartier Diangenda est délimité par les avenues Kasavubu, avenue Gambela, avenue Nyangara, na avenue Asosa. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Pesa sangona moninga. TV Eza Radio T, TV Eza Radio T. Oyo tozo la kisabino Kinshasa ya lelo, Kinshasa ya 2024 yangoyo na 3 Exemples Production TV. Tobandi vidéo na biso na croisement ya Asosa na avenue Kasavubu. Toza na croisement ya Asosa na avenue Kasavubu awa na wenze ya Bayaka. Toza na wenza Bayaka ndenge boko komona. Wenza Bayaka eza na croisement ya Asosa na avenue Kasavubu. Wana station ya Bayaka yango wana station service. Station service ya Bayaka yango wana. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toza na commune ya Ngiringiri. Bana Ngiringoto boza wapi? Bokota, bo partager. Totamboli na quartier Diangenda. Toza na quartier Diangenda na Ngiringiri. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV Eza Radio T. Denge boko komona. Awa toza sur Asosa. Na gauche na biso eza quartier Diangenda. Na droite na biso eza quartier Petit. De part et d'autre eza wenze ya Bayaka. Ngambu na ngambu. Wana soki oza besoin na boulon, oza besoin na écrou, oza besoin na libende moko. Ebukanaki na mutuka na yo okozwa awa. Oza na mbwa na yo aza na chaîne te, ba chaîne eza wana. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker.
toza na Asosa. Asosa na commune ya Ngiringiri na quartier Diangenda tolobi na gauche na biso quartier Diangenda, na droite na biso quartier Petit Petit. Quartier Diangenda est traversé par les avenues Lokola, avenue ya Liboso, après Kasavubu eza Lokelenge. Après Lokelenge toza na Bosenge. Après Bosenge toza na Njombo. Njombo Bolafa. Après Bolafa Monkoto. Après Monkoto Makanza. Après Makanza Yangambi. Après Yangambi Yingende. Après Yingende toza na Nyangara. Bokota bosabone. Toza na quartier Diangenda na Ngiringiri. Tokoleka na katikati ya Wenzabayaka po botala pe eta nango na video na biso ya lelo. Tangu makasi esilaka epa na yo nde tobalukaka. Tangu mokili esekaka biso epa na yo nde tokimaka mbangu mpona kozwa refuge. Tu es le seul qui peut réellement nous aider. Pour sa témoignage madame Matangai monoko ebimisilo yembwa sika nazana posa na simba bilaka nazana posa na bikabika mwa mofongolizela fungola bazela winda mokili ngengisa binanga kata moraji nyonso ba déception sembola loboko tobikabika mwa Tobetaki pe tour na kati ya Wenze. Tokobetaki tour na kati ya Wenze ya Bayaka po tolakisa bino na eta nini bato bazotekela na kati ya Wenze. Awa toza na kati ya Wenze ya Bayaka po tolakisa bino lolenge bato bazoteka na kati ya Wenze ya Bayaka. Comme toujours oyo eza Wenze ya Bayaka sur Asosa. Wenze ya Bayaka yango oyo na bino bato boteka Kinshasa kala partout dans le monde boko kotala Wenze ya Bayaka yango oyo bokota bo partager. TV eza radio te oyo eza Wenze ya Bayaka na 2024.
C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Awa toza na wenze ya bayaka yango wana. Wenze ya bayaka yango wana. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bandeko balandi ya 3 exemples production TV. TV eza radio T, TV eza radio T, bokota, bo s'abonner, bo partager massivement. Tolobi quartier Diangenda eza traversé na baveni lokola Lokelenge, Bosenge. Après Bosenge tozana Njombo, après Njombo tozana Bolafa, après Bolafa Monkoto, après Monkoto Makanza, après Makanza Yangambi, après Yangambi Yingende, après Yingende Nyangara. Na cadre ya émission na biso les artères de Kinshasa toko lakisabino quelques avenues ya quartier Oyo. Toko kaki kosali la bino nyonso te. Tosali boucle d'abord ya Asosa. Après Asosa, to saleli bino Nyangara. Après Nyangara, tokotaki Gambela. Tokendaki Gambela. Après, tobandi kokota na balabala mususu oyo etikali. Na balabala oyo etikali, tokotaki na avenue Makanza. Botala ndenge babongisi yango. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lelo toza na Ngiringoto, Bokota, bo s'abonner, bo partager. Tolobi quartier Diangenda eza traversé na ba avenue Lokola Lokelenge, tozana Bosenge, après Bosenge Njombo, après Njombo tozana Bolafa Monkoto, après Monkoto Makanza, après Makanza Yangambi Yingende na Nyangara. Awa tozokende vers Nyangara yango wana. En face na biso eza église armée de Victoire
ya Archbishop Coutinho Fernando Yangwana eza na croisement ya Nyangara na Asosa. Mais tokokende kuna te, biso tokoti Nyangara na ngambu ya Jangenda. Awa eza avenue oyo ezokabola quartier Jangenda na quartier Diomi. Na droite eza quartier Diomi, na gauche eza quartier Jangenda. Bokota, 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 bo partager, bo liker. Bokota, bokota TV eza radio te, pesa sango na moninga. Lelo tokoti ngiri ngoto. Toza na ngiri ngiri na quartier Jangenda. Tozo avancer vers avenue Shaba. Oyo babanda ko benga liboso avenue Katanga. Tokende avenue Shaba na commune ya Ngiri. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke lobungisami ye lobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepose privo ya biso Awa tokomi na croisement ya Shaba. Tokomi na croisement ya Shaba na Nyangara yango oyo. Croisement Shaba Nyangara yango oyo. Croisement Shaba Nyangara yango oyo. Bokota, bokota, bokota. Tozo avancer toujours sur Nyangara. Toujours avancer sur Nyangara. Merci parce que boza ebele Yakolanda 3 Exa Production TV. Merci pour vos encouragements. Merci beaucoup na papa Nabiso, le pasteur docteur Jean-Marc Ntita Kalonji na équipe Mobimba ya Centre médical les experts. Pour soutien na bino. Topesi merci na ambassadeur Mathieu Mobindi. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager. Toujours sur Nyangara. Na gauche na biso quartier Jangenda, na droite na biso quartier Diomi.
nakoma kolela ngolola nakamwe mingi lolenge bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu oyo apesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi totika hipokrisi posa meme tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. tozongela liloba Awa tokomi na croisement ya Nyangara na Gambela. Nyangara na Gambela. Awa tokomi na croisement ya Nyangara na Gambela. Tozo mata sikoyo na sur Gambela. Po tokende na croisement ya Gambela na tokende na croisement ya Gambela na Kasavubu. Tobandaki na croisement ya Asosa na Kasavubu po tosukisa boucle na biso. Tosukisi yango na croisement ya Kasavubu na Gambela. Oyo eza avenue Gambela. Avenue Gambela yango oyo. Botala impraticabilité nango, botala pe bamituka par-ci par-là. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toza toujours wana pona ko servir bino. Bokota. Na micro eza toujours Augusto. Kasi tango kaka elevation okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tolobi commune ya Ngiringiri ezana 8 quartier.
les 8 quartiers de la commune de Ngiringiri sont le quartier 24 novembre, le quartier Sayo, le quartier Petit Petit, le quartier Asosa, le quartier Djangenda, le quartier Diomi, Khartoum, Kolosala et le quartier Mingadi. Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyi kotosanzambe. Ce n'est que le Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso bato toboyi kotosanzambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimia lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye. Talabiso bato toboyi kotosa nzambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. posanene tokolaka mpona nini Awa tokomi na croisement ya Gambela na avenue Kasavubu. Ndenge tolobaki na ebandeli, quartier Djangenda est délimité par 4 grandes avenues. Avenue Asosa, avenue Gambela, avenue Nyangara na avenue Kasavubu. Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Deuxième avenue oyo tokotaki eza avenue Makanza. Mpona kosepelisa bino tokotaki avenue Makanza. Tobande yango a partir ya Asosa. Awa toza na croisement ya Asosa na Makanza. Église kimbangiste ya Monkoto ezalaka entre les avenues Makanza na avenue Monkoto. Yango wana lupango na yango oyo eza peint na vert. Oyo eza na couleur verte wana nde lupango ya église kimbangiste ya Monkoto. Toleki mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Surtout jeunesse en lelo. balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bokota bosabone bopartage.
toza na commune ya Ngiringiri na quartier Diangenda. Tolobi quartier Diangenda eza traversé na baveni lokola Lokelenge. Après Lokelenge Bosenge, après Bosenge tokei Njombo, après Njombo toza na Bolafa, après Bolafa Monkoto, après Monkoto toza na Makanza, après Makanza Yangambi, Yangambi Yingende, après Yingende toza na Nyangara. Toza na avenue Makanza, bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV eza radio te, pesa sango na moninga. Toye kolakisa bino quartier Diangenda na Ngiringiri. Awa tokomi na croisement ya Makanza na Shaba. Oyo eza croisement ya Makanza na Shaba. Croisement yango oyo ya Makanza na Shaba. Bokota bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tolobi commune ya Ngiringiri ezana 8 quartiers. Les 8 quartiers de la commune de Ngiringiri sont le quartier 24 novembre, le quartier Sayo, le quartier Petit Petit, le quartier Asosa, le quartier Diangenda, le quartier Diomi, Khartoum, Kolosala et le quartier Mingadi. Toujours avancer vers
Gambela. Toujours avancer vers croisement ya Gambela na avenue Makanza. Bokota, bo s'abonner, bo commenter, bo partager, bo liker. Awa tokomi na croisement ya Gambela na avenue Makanza. Toza na avenue Makanza na quartier Diangenda. Deuxième avenue oyo toselelaki bino eza avenue Monkoto. Avenue Monkoto parce que koloba quartier Diangenda te sans kotanga papa Diangenda, sans kotanga papa Simon Kimbangu, sans kotanga papa Kisolokele. Yango wana tellement eza entre Makanza na Monkoto. Tosepelaki tosalela bino pe avenue Monkoto. Awa tokoti avenue Monkoto. Tozokende nango vers Chaba. Toza sur avenue Monkoto. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter. Bo s'abonner, bo commenter, bo liker. Oyo eza avenue Monkoto. Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons. Awa tokomi na croisement na yango na Chaba. Oyo croisement ya Monkoto na Chaba. Bokota awa tozo avancer vers croisement na yango na Gambela. Toujours avancer sur l'avenue Monkoto. Avenue Monkoto.
perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Yesu yakanda yo vema. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission. Otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili ye. Si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba, bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango Nzambe misanga libala, losombo na bango Nzambe misanga mabota, kasi ata mokolo Awa tokomi na croisement ya avenue Monkoto na Gambela. Croisement ya avenue Monkoto na Gambela yango wana. Bokota. À part Monkoto, tokotaki pe na avenue Bosenge. Awa toza na avenue Bosenge. Toza na avenue Bosenge na Ngiringiri na quartier Jangenda. Bokota bosabone. Après avenue Bosenge tokotaki pe Lokelenge bisika tosukiselaki video na biso ya mokolo ya lelo. Bokota bosabone, bopartage, bolike. Tolobi commune ya Ngiringiri ezana 8 quartiers. Les 8 quartiers de la commune de Ngiringiri sont le quartier 24 novembre, le quartier Sayo, le quartier Petit, le quartier Asosa, le quartier Djangenda, le quartier Diomi, Khartoum, Kolosala et le quartier Mingadi.
alingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu oyo apesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi totika hipokrisi posa meme tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon masé eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tozongela liloba perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye oya lipango ye yesu yakana yo vrema koluka lipango le mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke awa tokoti aveni Lokelenge eza na nsima ya station ya Bayaka tokoti Lokelenge yango wana à vous de juger. TV eza radio te tobakisi levire na video na biso te biso tozolakisa bino oyo tozokutana nango na balabala toza na balabala ya commune ya Ngiringiri. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker.
makamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo santu oyo apesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso batutu oyi kotosa nzambe. Awa tokomi na croisement ya Lokelenge na Shaba. Ndenge boko komona toza na croisement ya Shaba Lokelenge. Tozokende petit à petit vers la fin de cette émission. Merci beaucoup pour vos encouragements, merci beaucoup pour vos appels. Commune Yangiringiri ezana 8 quartiers. Les 8 quartiers de la commune de Ngiringiri sont le quartier 24 novembre, le quartier Sayo, le quartier Petit Petit, le quartier Asosa, le quartier Djangenda, le quartier Diomi, Khartoum, Kolosala et le quartier Mingadi. Tu es le seul qui peut réellement nous aider. Pour ce témoignage, Madame Matangai, on a quoi bimisilo ye wasika. Nazana posa na simba bilaka, nazana posa na bika bika mwa, mufongolizela fungola bazela. Winda mokilinge ngisa binanga, kata mora junior soit pas déception, c'est mola loboko do bika bika mwa. Ozalaki ebele ya kolonda biso mokolo lelo na micro ezalaki wabino Augusto. Obandaki kolanda émission na bino les artères de Kinshasa. Bo commenter, bo partager, bo liker. Merci parce que bolandi biso attentivement. Boza ebele ya ko commenter, boza ebele ya ko benga biso. Merci pour vos encouragements. Les artères de Kinshasa ya lelo esukeli na croisement ya Lokelenge na Gambela. Soki yeso azongi te tokutani mbala nsima. Bonsoir ou bonjour chez vous.